manque à moyen bon les athées passage une opération. Bamikono musu atikala bafunisa lowo te na lupango. So ba posa lupango, se boteka ngo panza batule bolia ba jeune. Oh boni combien de gens te couper na lupango. Oye wome lo mususu. Oye wome lo mususu. Oh boni. Oh. Jeune muto ku malade bande. Ima chaneli de mission. L'ennemi muta ba malade ko na akufa lelo. Et ça là. Total la bino to bete la bino ma boro tonde. Oh ba jeune. Et comme je oh maintenant monsieur tout le monde va te sur la mumbe va te qui va faire ça monsieur va bête ma toi on va te chema ina muno terre boni ko on va ne te moi mon pas lika akuf asa de no hotel la vie a botité akufa rabo boni oh on va chez hotel la lupango bien comme va chez boni ma chaîne trop la micro va ti là boni ma chaîne trop on va chez
douleur. Ok, beaucoup de monde en a raté un jour. Mais là, il y a maman, courage de mais les problèmes ils ont déjà couché. Donc là, ça va le bail qui était. Par exemple, quand on va caméra. Monsieur Makasi, on a la nos camarades ok, ceux qui par exemple nazoya un petit boutou na kitina inga na bengi tonto play potion oza côté mini oh non na place boy yindo côté sanga place toza matanga on n'est pas na ngai na ko ben on 0 mètre à part ba chroniqueur nyonso ba mutebi ko ali pa na ngai à part Fanny Katele mutebi pa na ngai c'est un ami sinon to bani na kala Théo Koutana sur la charge pour te leur soutenir Karim Mokoz. C'est pour ça qu'il s'en a la mission, c'est un frère. Nous, on plaît un frère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas rappeler mon quai, mais mon quai, on m'a dit, on a la taille, on a la taille. Élément sous la haut, tout ça qui est chinois. Oh, il y a un moussala. Et l'oubou, il y a tout ça qui est l'oubou, pas maman top. Todo seka, todo lire, todo seka. Nga mona nenga barubadi na babanda la. Na matanga flore lundi. Bon ben na je vais voir tout la biso. Lundi passé ka ko ba tout so. Eh te moni to mona mende bozala to ba seka biso. Alobi na maloba na yeba ba vidéo o to sala oyo. Après flore mutu akokufa yango to kotango na statue. Chinois alobi yango na maloba na yeba. Kotango na statue. Comment le lobo va passer un soupe na chinois to banga to mata vie de prière on a eu comprendre le moko to ko ça même ça guerre et comme appelle loyal okutena ndeko andeko bonyo za bien to za la bongo loyal to longo la baranking to longo makamoko pezanga tina parce que la presse niwe kotina presse nzamba linga interpréter ce que non to ko za la tendance na biso yo za x za y za n so pe nani so pe nini mais tozaka na bolingo nanga beke chino okufa kwa après flore nanga beke chino okufa tout beke chino okufa mais tant que komi boye ça fait très mal auto suko adam moko ada technicien chroniqueur pour akomi aussi ma micro ça veut dire que non porte-parole sur ya Claudia Bakissa dimanche chinois qui pour ça l'émission na chaîne à TNT le ça la son kozonga zongi nde ba passe bandi mba moko ko simbité hôpital ba laisser dimanche wana ko oh donc à suka te ko mba son batina monoko batina bo responsable baby babi apasa les que examen batala ba kuti ba tâche mais la bloc ma cassonné moi cigarette moi boy okuti nini typhoïde et toboli chopo docteur comme 18h ndenge 30h na lobby et comme 18h docteur a lobby na ko simbe ROT na nebe courir ça te côté ba groupe non simbe tu dis docteur a ebaki na 3h na ma c'est comme si babomba qui belle chinois pour aller Kobela ya chinois papa a ebaki Phoenix mais on dit papa a ebi famille na ye a ebi que makambo eza ko kotina molimo oui quand la opération il faut ko bomba
abengi Fenech aloba te dans la salle d'opération mais koloba te dans la carte solde koloba te parce que la salle de police ko prendre te ko ba limité prendre kendeli nde bongo docteur bateli na groupe donc liwa chinois pour les enfants ndito ndika tumona ndenge bala réaction bana quartier na lo bande ngana na bana mta molimo teke na comprendre que o ba lié ou beni ba micro o kwa ko lo ba be komiki o olobi ki ba ngana elika ke chinois akufi ateli typhoïde elie michopo tokole michopo ba akoti ba son et le batiki biso elo ngana elika ya mais est-ce que ils ont un souvenir moi aux garder comme famille de deux zones chinois pour passer ni ba souvenir à chinois de belé la zolo ba ngana zakala ngana zaka 0 mètre les kilos toza so la tine pas na ba okamo et là on va faire cacao okamo le truc c'est que non sur na yé to ba le balkana depuis pas grâce à ba connexion ah to ko ba le kasi et je me suis laissé chinois le to ba le balkana bo me comme pas ba moi ça va que to koma to ce qui na biso donc un ami na saïd ba ah tu le ba dendo na Diane ballon donc un ami na Diane alors nani chinois faut donc d'abord récemment mercredi dans un mortuaire il y a les qui bienvenue succès ayembi bienvenue succès ngabi bienvenue honneur d'abongo docteur muna me ko pa nga te par rapport à bakambo bibno boyebi j'ai dit vendredi na moniété j'ai dit na moyen parce que la date était enterrement mais na moniété samedi pété dit tout le monde comment ça va ma casse les animaux maladies, les connaissances PRV China, vous allez dans ensemble, les connaissances la Kisirano, Yépé, vous allez grave malade, la mélange sciatique, et déranger santé. Et alors, appelle même Baouti Kopunda, grande sœur Naïe, et les lots chinois à Koufi. Vraiment, ça fait vraiment mal. Et quand il y a tout ça, la famille qui est là, pour les connaissances chinois, na kimia, na amour, zamba sur la plus la tikipe moi, chinois tikipe moi, moi aussi. Et vous allez avoir jusque là dans le programme de Pessamine. Dans l'hôpital, il y a Kitambo. Oui, il fallait qu'il va saler opération. Mais opération, il y a eu ça là qu'il paraît-il de courir à la quitter la nuit. Bon là je ne sais pas. Mais Bandeko Bazalaki Wananaye, paraît-il que non, courir à la quitter. Le médecin a décidé que Basala Yango na Tongo. Et alors, arrivé le matin, c'est tout comme on a Tongo vers 3h du matin, Ndeko déjà Zalaki parti. Liwa et ils ont perdu sur la conscience. Bon, Liwa ezali là pour na biso nyonso mudaobo ya Liwa azali te. Et alors, mais il est important ezali que tant que tu as envie, tu es déjà commis préparé après la mort aux alawabi. Relation na biso na Nzambe. Vous savez chinois ouais. Donc chinois c'est vraiment un frère qui m'a beaucoup aidé dans l'évangile. Mais sinon, biso ba otoza envie to ba nzambe. Bande ko na biso ba chroniqueur, de ko na biso chinois profiter pas simba ki kisi hein. Chinois profiter pour asala ki magie moko boye, topé flore à coupe donc cause ya maladie, cause ya liwa ezali maladie, une courte maladie de ko na biso na liwa. Ce n'est pas Kassimba qui magie. Puisque chinois c'est quelqu'un où on se connaît très bien. Ils à la flore, ils à la chinois. Mais dans le Sénat, quand la bande de Konabiso, ba chroniqueur, surtout ba o bazoya mingi, nasima, aluka yebana, aluka leka batuna succès, donc yeka kambala moka comme au top. Ba biso tout ça là ba succès na mboka oyo, totika lo simba qui cité, totika la ni ko courir derrière basia batu, ni donc c'est-à-dire que tout bande pour se contacter na onyo so mukenza ba bando pesa biso. Témoin ba Julien Motalata la bazali, awa wa o basali ba long parcours avec notre frère chinois. Bonjour. Bonjour. Il y a une chose Hervé chinois. On a ébié, on a le banasi, les camarades, les camarades, les camarades. Ceux qui chinois, c'est Moussa, c'est Moussa,
donc ça dit que ceux qui afungwami na makambo mosusu à l'époque ntango Fredi Akimbe caméraman aza na Belgique na Hervé Chinois noir na Chrissy Mbelene na bandeko mosusu mpe makambo mosusu chinois nga lobi nazalaki na matanga ya Flore Makilisi mpona osolola na papa ozosolola biso na bandeko na papa ozosalaki na bagrâce te motu epuis nakotaki ndako retard nayo mbape nakuti bapele bajaz kakulu epuis bamatika songo nde bareforme ngaki chinois kofi mais nga moko déjà nazalaki na déplacement naye na efite ntango nayo oya le 27 nasali effort chinois tisanaka na matanga naye na matanga ndenge nimero nezoleka te nasali video mpona lakiseki nayaki mpo ye tokomani badimension mosusu ango mpe badimension mpe akokangelanga so mpe amoni ke nasali mpe likambo ya malamu lomoni natika mpe contribution na nga na kei ayo ebenganga tosolola natinaki ye place moko akendaki te ti sikoyo na vana bavoice na ye nayambaki yango mpe nzambe alimbisama parce que nazalaki na kanda ya place moko natindaki asala likambo asalaki yango nayebi te parfois ezali mpo nango one na banokuna nakomosenga nde nzambe pardon par rapport actuellement ndenge chinois pratique biso oyo nga na olinga kaka ndenge alingi abira oti tozala moko chinois c'est mosala makasi na média en ligne et puis la télévision mpe en clair chinois ayeba na makasi toyeba batitre nini totia toyeba ndenge nini tose comporte et puis nayebi ke coopération namoni déjà bandeko déjà ya bino batechnicien bokosangana déjà bino nde matanga naloba déjà ya bino po bino nde boakopanela biso nde mosalaki biso na betamike nde bato batalaka biso namoni yali bosalaka coopération na malamu lokwa mpe tozali nango na po ya flore tosala kaka continuité mpe baprogramme mosusu ezoma awa soza na message clé okolanse na public na yo epi na ba Journaliste internet. Comment les Hervé Chinois, comment les Hervé, mais la combat chinois.
on veut chinois. On veut la mission chinois. Ça va aller chinois. Réalité chinoise. Matériel pour la réalité chinoise. C'est ma page. Il est tonton, on veut la mission. Tonton, on veut chinois. Tonton, on veut. Non, fout à cap. Non, fout à nalinga mamalata nalata bien makasi elamba de cop na ngai mabisino elamba na suka ya tosa musalo mapameta la biso pameta la biso to kambo la leti ba kotala musalo ba ya biso Comment ça la TV, les chinois, quelle est la puta?